Allô, bonjour. Je suis Maman Ediani, tu savais traiter de quoi sur la Providence, la présentatrice de l'émission Préparons-nous pour le mariage. Coucou! La possibilité de m'envoyer belé, bisous et belé. La baïne surtout balinga Maman Ediani tout. Ou surtout balinga émission Préparons-nous pour le mariage. Émission Préparons-nous pour le mariage, c'est la émission moi la famille, c'est émission vraiment éducative parce que dans un bah retour mon bien ndenge bobenga kanga maman ni tout to sepeli pour une émission oyo maman ni tout to sepeli la kisi na lobby makambo na laisser recevoir papa makolo bozo salela ngo bon musu bazolo ba important c'est des un bureau ne papa moi ebisinga na kuliye bisa binoka moi vite faire au moins important c'est des un bureau scolaire mobile makolo abongisela ki boyena boye ni mona la kisi ki bino makambo ezana o makambo zakala hate o basaleli kisi e mobile nanga kutu za mama nanga ye mwana mwasi wana asale mobile nanga kisi yo mwasi moyo mobile aboyi ngai ngana za boye mbala ko boya ngai te mama la beauté extérieure c'est rien la beauté intérieure très importante ukoza no kitoko zo takata kozo sa ndenge no so na mipende so ki ndenge ni couleur sans tache mais mwana mwasi moko penza couleur ba sénégalaise mais tant makenda kuna akeye tant makekuna ndenge bazo yamba ndenge bazo yamba mobile na yo waza mobile na yo oyo eba ko yamba biete yo tama po point olulanga otena mo se ni 15 minutes ta mwana o ezake mobile na yo ngo eba ko yamba te ndenge ba yamba mobile te yesu ko ayambeli yo mobile asukole makolo ndenge na lese mkwandenge asukala makolo apese moi fruit azu moi coton-tige achina kata litoyi abetele masola kitoko mibali bala kwa abana mona mobali akomika so uti musala zonga 16h ya sous 16h te yewana ake kuna premier jour 19h jour mususu 20h jour mususu 21h 22h ngo mususu pe alali kuna akomika kao bachele zakala hawo leso monamo to balisi na komone tokola kuna papa za na deuxième bureau troisième bureau soki zakala ka ezakozwa bon mama za na kasa ndako basali papa zakala ha na mutali boso papa zo deuxième bureau et le monde a deuxième troisième pas sali zakala ha quatrième pas sali papa mozo zoye kaka non le savoir-faire le mariage c'est comme une compétition de foot mariage c'est la compétition de football so ba jouer ba continuer na terrain mona ba o bazo beta bazo ba te photo gagner tout ça né to ke na coupe mariage pesa ndé wana dans le mariage on ne baisse pas les bras pour mona ma to mona photo na bolingo na pas aussi écoute na poussière te mais papa le la année septembre photo bolingo c'est 10 ans septembre on est les gars eh c'est 10 ans photo bolingo le na poussière te maman eta chérie aussi papa la yo sozo mona photo bolingo alliance au bana la table 10 ans ya moi mais bon ça connaît yo okanisi ke libala ndenge zane zaka lipa nangu bako lipa nangu bozuka ko bandoli na yo zupe manyo meli mais non libala za combat à chaque jour et puis ba jeune fille faut que tango bali c'est là où tu commences le combat de ta vie tango zo bala ochona pour jusqu'à ce que la mort nous sépare c'est là où tu commences le combat de ta vie jour mon tozo ba jour combat ya vie na ye ezo banda obani ko vivre yo moko otiki papa otiki maman otiki tes frères et sœurs ko ndaba libala okomi ko vivre na muto za étranger pa na yo parce que éducation o ya zu na o yo zu bozu éducation ya ndenge moko te alors faut supporter l'autre banda ko supporter pas seulement ko supporter convaincre ye que tu es une bonne femme tika bio ko mataka so zakala ha ba chele kina ba na mikeni ba onde ko ne ba chele ba kisi ça na ménage ba kisi ba kisi ma so ça ménage to ko ça na buté mo bala au vendre là ko on a les deux autres taka lo ba ni Fatima Bineta Fatima Bineta c'est que maman vas-y fais écoute go papa la tikanga papa la tiko tikanga za ouais putain on va que nous on a pas blague oh là tala tiko lo ba va pas si pas a tiko non ale kina darti yemo na lobi yo tile lo ba tiko o mema te amemaka bongo o mema ba yo tiko ndeni il faut za la pe yo makambo pe musu to nazo lo ba pe ba tiko
oyebi nga na waka esengo oyebi nga oyebi siko nga na bana biso bana naza na pause namemaka su te oyebi siko nga oyebi ngaka avant nazwa permis nazobisaka mfumuka na nga bishiro mondi ozana yo nga nalobaki mbangeli ofozala nga na omema yo vai na mopanzi siko ezalaka soto oyebima weekend nga kaka na memi ya vai na mopanzi ngaka bisiro esalobi ya bisentiment moyen te mosamema tika na mwa mwasi mokoko amona mpenza mobali nde na kati ya voiture ya makango siko makango aomema mobali siko ya memaka te eza handicap masi esala pasi makango en plus maka ngu amba sikoyo mobali na yo sikoyo volant oyebi te baomemela sikoyo mobali masolo mama tika pardon mama eza important intégration si mpe mama ça va boli bana bon papa ni toza te papa ni toza te akeluka vie non on peut communier mama ndako moko to mama elobi na mata beta baba nani ya dabsinga biyango ili yango to munene mobati mbale bongo na ondeni na tikala na kanga moko la providence na vai na kanga moko sika mama sava na tukalimbisa na moto vale tiponga na kita na siku na ndeke pamusa na se d'accord sasa nsato kitaka na pela kitate na na kitaka na te oui da na to kita mama nakotika na jaquette na te eza ka chambre Naomi te eza chambre Naomi bon azalaka susu te tokochange yango te c'est toujours sa chambre eyaka chambre na ye yo mpe nazala boso na vai na nga na kitikiti na ngai awa nasalisali misala na ngai ezofaire passe maka ya journée masi mpe laboratoire na ngai yango epai nasukola biloko na ngai c'est la providence wana sola olobi nano komona awa te namona te kasi moni awa nde eza oyo sikomo mosala nde tosalaka fo eza na banorme nango omo bacongélateur 1 2 3 4 bacongélateur parce que soki eti awa natie mbisi eza kaka mbisi soki awa natie viande eza kaka viande parce que soki osangisi viande na poisson babactérie osokuta na oyo esalaka poison eza malamu te me bato ebele mona basalaka mosala malava vite na faire visite yo kuna ya ota place natumba bakamundele nanga yo komona photo wana esurie boye na kati ya beno batie makaya c'est professionnel non moi c'est du pro ah oui nga eza vraiment pro masi pe nga eza nango te liyo to te posa liyo to nanga nasala yango te nga nasala mpenza bacourse te mpona osala bacourse mpona nani alie biloko yango non nasala nanga du jour au jour nakobima naki carrefour nasombi viande nasaleli papa bino bato bafamille nombreuse sikoyo neti oyo moni baoyo masi pe baoyo bamateriel ya banzuu ouais on n'a pas te dire maman Eliane Nitou service traiteur et décoration la providence www.laprovidence-en.fr très d'union si pe mama do oyo Alexis Eliane ni lobia obi bato batunanga mama netu yango comment ezaka mama netu nga bi bandeko bino bosala libala ya singa na kingo c'est mon nom marital bazonga ko mabima masi pe omonti ba oyo ba matériel ya musala normalement ça fait décoration matériel na so tala besoin ko louer matériel louer na moti ne vandi boy bato ba ba louer bazongisi ba louer ba kina ngo ba yeko zongisa ba louer ba ki kozongisa tout ça dans na saka ba décoration ba matériel OK nyoso ba matériel nyoso ba matériel ndako kuna nyoso tukuma ba matériel non musala c'est béni so moni ngo comme traiteur oui bisinga bando louer non je pas le temps musala to bana na fasi pe oyebi ke miteri nzamba abolingo il faut vraiment koza makasi ya kosala yango non faut ça na kati na yo kosala makasi te mpona nasala faut vraiment ezapele moko lelo so nano bana kosala restaurant mais vie santé lisusu etungisi yenga donc akoka ngo yo mpe bongo tokasi moya bapetepete oza nango oyo makasi ya mosala te na mosala makasi me wa douce masi mpe na douce ota place atu makamnde ok non ya te même mokolo babalaka na omi mariage coutume tosango nazalaki te tovoyageaki na mobali peut-être toza coutume ezaka awa d'accord oui totiaka tonnel kitoko makasi totie tonnel tout ça bakiti eyaki bourgeoisie wana yebi ke tozalaki invité mais nde sikoyo osi pe mama balioto te
Moi, ne me place ensemble, ça, moi, s'il te plaît. Mais quoi, lui, de ma guerre? On va barbecue là, maman barbecue, les clients sont dans le monde. Donc, il y a à tout le monde va pour ça. Quand c'est bien, il y a Allemand. Ou alors, au bout de la côte, on va ici. Bloc pour un amont. Tu vois, ça, les athées, ça n'a pas pour les gens, comme il a bien propre, tu vois. Mais c'est immense là. Oui. Les athées que on laisse abattre, tout le monde va venir passer les amants. Les amants étaient non, maman, les athées, on pourrait qu'ils boulent, tout ça. On va au fond là, moi. Chou, dès le moment 40 et les clients vont aller. Tu vois. Non, comment ça va? Non, mais rien ça. Tu vois, on va barbecue dans des accords. Au moins, si quoi bloc on est balba ko batono wana ya nini amboko nini na batono ba Londres. Si quoi on est ndele lenga ngote parce que tono na basali ngo pour ça bloc ko lia te za hygiénique te. Mais oh penzo zo mona kibaba ba bloc penzo professionnel au moto peli ya ngona ko bomela moto. OK. Le monde. Belle à côté. Ah ouais. Et puis place au quartier là. Mais oui. Table de travail. Eh oui, donc moi si peut maman vous bien hein. So quand tu organiseras ligne au place guerre. Ah, je sais ça maman si tu pas place guerre. Ah, la place papa aller ça. Hein? Plus dans la salle. Comment lula est comme on va faire ni tout adopter. Lula Masiala. Tu connais la papa Alain. Banda 86 1986. Et bon même ce que lui me fait ça mon belle notre moi sinon on a lula ce qu'on a lesbienne. Bon, non, lui c'est mon frère. Et bon c'est quoi? Bon, exactement que oh le gars a la chance nous tous. Mais non, la chance yo kanisi yango moni. Est-ce que ça sona oyo kanisi na biko zolula ye. Na ba lula muninga. Ala ko balola. Na obalo. Ba pe makanisi. Nani? Moi je suis de Masiala. Tala mutu mwende mawe. Tala congolais. Nenga la zolulo bona lesbienne na bibo masipe. Nengo za bona sepeli. No lati noir abo kitoko. Bon, est-ce na lesbienne? Te kolula fofa. Motola makambo. Bon, la luli okas. Ngala luli awa. Oye pas le problème, yo tsenga ko ya. La luli na ende otala kasi quand même tout ça l'émission na yo. Yango biwe otalanga. Konangai na ngolu ya nzambe tata. Na travailler un peu na ba idée. Ngolu na yo Yesu. Ngolu na yo ya ngate munoko ba mi mama sumu ebele toke. Nguya na yo Yesu. Na mona ta na ba tio o musala. Baleki moko na malamu baleki moko na malamu bakozala pe na libonza malamu na mosala na bango po ete moko soki akoyi akotombola moninga oyi mala sexy bone kasi pe yo ya mobulu atoke msanga nde ususu. Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
Il y a ça là. C'est pas oui qui est là. Le Ningolais, c'est moi le bakon on a tout le temps pété. Et moi j'avais fatigué. Ça, c'est quoi? Non, c'est on a huile d'olive. En plus de cela, là, à l'improviste. Attends, tu peux vous monter. Ouais, mais d'autres c'est moi. Bon Nico, si peut maman. Bon Nico. Si peut maman. J'aime bien aussi. Ah, c'est ma ticate. Si peut vous ça là, on a ça là, comment ça s'appelle? Non, ça là, saucisse salade. Ouais. Parce que mon nez, on les a cassés moult. Mais tu te mets ça, ça va me belle, mais il faut baler c'est moult. Fou. Au moins, il y a ceux qui n'est pas de base sur la mignon, on a fatigué. Attends, on a fatigué, tu as pour la fatigue. Et quand on attend, on se fait bon, on peut se mettre comme moi léger. Ouais. Allié, c'est mou parce que tu mets ça, ça va dépendre. Il faut que non. Toi, samedi, on a moui, allez qui n'est bien, n'a pas qu'on appelle cela au moins un mot léger, allez pour là. Mais en tout cas, excusez moi c'est la huile d'olive, mais moi pour le mobile n'a rien, pour éviter le cholestérol. Et on a celle la huile d'olive. Huile d'olive, hein? Huile d'olive. En plus, on a checké un qui pour saucisse spéciale, on va huile. Et ça coûte na huile na, mais huile animale pèse à tout na malam té. Et on a huile d'olive pour casser huile ya. Il y a quoi tu vois? Ok. Si que maman. Le banane. Si que maman a le solo mo awa. Oui. Et on peut que là moi c'est fait dans le quoi comme ça là ba papa mon lien. C'est ma cambo. Ba bien on va bien on a le solo mo comme na. Kasi ozo salango. Moi était papa nous pour le mariage. Papa mon lien ça kitoko. On doit se préparer à tout hein. Les gens de quoi bien à expliquer vraiment en tout cas na pasi na na motema benga pour expliquer ngai bisanga maman ni tout. Na mobile na ye hein. Moi c'est le bal na mobile le bal. Baza na bana na ba mo. Ko ba vanda ka banda ko ka nenge le tape sa biso ndako. Mobile a sali au moins 2 ans. Afuta nenda ko. 2 bonnes années. Baza na bana. Bana oui. C'est dangereux. Oui. 2 ans ma si pe mobile afuta ka ndako. Afuta ka ndako te akanisa ne ba mbongo na ye. Mais afuta ka ndako te akanisa ne ba mbongo ndengo wana. Yezika. Moi c'est ça là. Moi ça là. Yo bosse ni banda ko zaka ki o mobile afuta ndako moi ça laisse ndako. Moi c'est pas le quoi ngale ça 4 enfants. Donc on a tout qui pas na bana yo futa ndako. Mobile na ko futa ndako te. Ko futa ndako te acheter un peu ça va réalité là encore. Oui. Acheter un peu bimsara le lobité hein. Ba pesa ka ba tout temps hein. Ah mais c'est que bando comme dangereux hein. 6 mois car so foutu déjà 3 mois. Ma convocation hein. Ah oui. Et va demander va convoquer la femme. Par contre, moi si fait 2 ans. 2 ans bala futa kanenda côté. Ce qu'on aime bala futa kanenda côté. Ba vanda ba vaka bongo mo to ki pa na eta tala bi e bala futa kanenda côté ngai na ki pe bana. Ngai pe maman ndako tali ngai te censé ngai na ole sa bana. Na ole sa bana. Bala sala ka penza ke na musala. Oui. Mo futa kanenda côté. Akandi na. Masi to e ke mbali wana. Pardon. On va dans la fiche de paye. Moi, ça, la fiche de paye bien. On va dans la fiche de paye bien. On va dans la fiche de paye bien. Si tu parles vous voyez, Mickey, mon bail. On va dans la fiche de paye bien. Moi, ça, la fiche de paye bien. Donc, vous voyez, moi, je fais mon bail avec le crédit. Ça, que moi, si, elle est bas. Maman, mon bail avec le crédit. Crédit, paye les karatés et les qui. Ma question va 20 000 euros. Pas de crédit, Wana. Pas de crédit. Parce que même moi, si pour me candidater. Dès que ça va ramasser la fiche de paie à moi, si il y a mon bali, on va se faire un compte moi encore. Au moins, nous avons un crédit pour vos années. Moi, c'est à vos années. Quand on a un crédit, on va répondre là. Moi, c'est à vous. Je vais vous dire que vous avez un boulot. C'est bien, on a fait nos CPA qui fait ça. Mon était chéri, on a tout ça. C'est ça, moi, c'est mon bâton. Tu m'as engagé. Tu vois, comment ça, tu n'as pas été Ih, mamãe! Alors, il y a plus. Tu boia até, mas se quer. Tu não vai lá, ele faz cá. Se pegar uma nem levar lá. A coisa como ele sabe que eu conheço se pele a mim. Como na foto de dossiê. Eu linga muito. É para muita banda essa lá. Sabe? Papa Nito. É para muita banda lá tá. Eu vou mostrar uma bola. Mas tu vai ver monte mais se quer. Se pegar lá. Aí eu disse, nossa, que não fala crédit, aí tu mostra que não fala crédit, não vou boier, vou te filmar amor, não.
Ok. Moi, ça dit, il n'y a pas de souci pour ça la crédit. Tant qu'on va acquérir pour ça la crédit, bah répondre à la réponse beaucoup favorable. Aya pour moi ça dit non, crédit en gros, bah bon. Il y a un bas si pour un monstre pour la pénis, ouais. Mon a fait dans beaucoup de remise à niveau. Pour y va faire au temps là, pour comprendre des pays cambo. Tout le temps, maman se bat de la plus grave. Moi, il y a aussi un rambo. La toi, Facebook, tout ça, ça compte Facebook. Il faut que moi, ça elle installe WhatsApp, on va ça là, on est né. Et là, on va ça là, on est né. On tout ça va remise de niveau. On montre au Kenya. Ok, on bande les pour ça, les pénis finis pour le mouton à l'opété. Courrier, il y en a un autre. Attends, on a été. Comprendre na été. Ah, comprendre na été. Akamati kaka. On va la côté elle dit eh on monte crédit ngo ba boy ba refuse on peut refuse nous on va ba compter ba compter ba mon 20 000 euros massive oui dit que mobali 20 000 euros le cas à ça là 2 ans faut la nenda coûter ba mbongo ni wana nyo surtout à ça ici à défi ndambo allez na plus oyo mo atara pembele ça massive à simanzela maman atinda Congo tango ke Congo ambiance est bandée. Malgré l'ambiance, on se met payé d'accord. Après la compagnie. Pourquoi Asomindaku, achana kama mama bango. Ili kama mama bango, yeye yeye moko. Achana kama mama bango. Maman sera couchée. D'accord. Mais c'est besoin de la famille. Comment la famille? Asomindaku, achana kama mama bango. Sikoto asomindaku ndeke ndeke shasa ndeka ezalaka. Famille à moi si ba kotala, ndio za kufeta seme ki aye bolambela ka seme ki tout et tout. Sikoyo, papa ya moi si avec moi là moi si awa. En tout cas, Madeleine, félicitations. Namoni vraiment ndako oyo bokila sombi. Bokila sombi te ndako, toujours ak ndako bokila sombi. Madeleine a seke achila mbuta aho gana ofuta mote. Non, pas moi c'est. Mais il faut le faire. Abi yo kana ni moi c'est dans motema, papa bengi abi, Madeleine. Oyebi ke ndenge za abokilo asomi ndako. Te ndako bokila sombi. Bozele ko mwa kitoko kitoko pena ndako pena kwa kitoko makasi en tout cas bokila sele msala malamu. Madeleine na motema lobi ashile makamba kutoka kufuta te. Emo yeyo ake nosoma ndako. Asomela mko na mbongo nzo kwa ndimo bala zoki mbongo wana. En plus crédit wana anzi yango kombo ya mwasi na mobali. Oyebi asenene azu makangu ake ko signer na place ya mwasi. Sikoyo esuki ka wana te azwi mokanda ya mwasi na ye masi pe tellement mwasi oyo alingalaki baressemblance ezalaki kaka wana esuki kutuka wana te omoni bacompte ezalako bacompte en commun avide compte ake toujours na mwasi ya makambo awa mwasi ya makambo asigne momo ababenga bon compte en commun esalini ebimi masolo vraiment eobanisa basebele na bamibali baza parfait bakoma basi baza suna confiance na bango te parce que c'est grave ça sipe mama oyebi kasali bakambo na ye bongo na Congo sejour esila te asimizela ayema asipe ntango azongi poto mwasi abi papa nga nayoki kuna yo te mwasi kutu ayebi kaka te ebakanda kaka ndenge wana omwasi bozwi crédit kobanda korembourse crédit ekomi sikoyo korembourse crédit ekomi problème ndenge ezalaki o chaque fin dimo bakata mbongo ezosala nini ezoleka te ndenge ezalaka bon petit ndenge bakosali bankurie mais crédit na biso ezosala nini mbongo remboursement jusque là ça fait déjà 3 mois bozo rembourse eloko te bozo rembourse eloko te comment ça se fait bozo kokorakonte eloko eza te masi mpe kaka ndenge ezalaka sikoyo mwasi ndenge atangisaka bana botala nano mokando bakomi nini bayebisi babi mokando bakomi te crédit oyo bozwaki 3 mois yango oyo bazozanga bapréleve mbongo na compte eza te mokoki o mais crédit papa na bino alobaki crédit wana esimbaki te comment fait-il que mo tokenda korembourse mbongo wana te eza na sens ne mobali ayaka te mobali aye mwasi atumiseli papa ye
parce que expliquer na makambo na sila comprendre ah ok mbele hapo ni boyeko yoza boyeko anini abite utoka boyeko na nini si yebisanga aiko avoué non mais mbo mwana pa tobenda kama baboyaka kobengaka kope mais bapesaki oyebisinga te mpona nini moi je suis pas au courant toyo oza mbongo mwasi ekoloba ntango okendeki Congo balobi kosombaki ndako natiaki tembe sekende ozaki mbongo okenda kosombela ndako olakisi bato bakapi osombela ndako mama ekitaki nge mataki matenga biso basolinga kotika makambo te soko bandi makambo tolinga kotika te mama bakende osala boye à la fin azwaki mbongo atiaki compte na bango crédit elekaki na kombo ya mwasi na mobali mais lokola mwasi une femme qui ne fait pas attention ya makambo otanga bacourrier elekaki boye esaki boye moto mosusu asileki na place na signature na moto mosusu alemeki asileki lotonga ngo ndako yango sikoyo moto abandi kokolondela mokola te onakoma mwana bango olala yango makambo nyonso na couple kosala yango d'un commun accord na bapasi oyo apoto mwasi azosala azotia mbongo mpona bana na ye mpona na vie na bino mibale ya couple po sikoyo kopesa dégout na bajeune fille bazobalana oyo bawumeli na mabala bazosuna esengo te na confiance te liboso ya mibali na bango wani mibali bozosakage bazi ya isala niau so na Congo kaka niau alekaki awa ndoki papa aleka niau so na Congo kaka niau aleki awa ndoki tala niau oma niau so na Congo kaka niau ndoki niau akoma moninga bamibali vraiment batonton na ngai bandeko na ngai mibali botika osakage vi ya couple mwasi ana poto tosufraka mwasi anyokwamaka mpenza omona ntongo oza oblige otika bana na yo otika ta mosu mobali azolala pongi atikali me yo mwasi oki osala ainsi consort tosala bongo vraiment so likambo ifo dialogue ezala yango na vie ya couple soki dialogue eza te éclaircissement mpe ezali te donc esalaka oyo na kisasa biso tolobaka kitopale na matani bango balobaka mbayi donc mpo nyonso neyela biso te na bacouple na biso mpo tozalaka vraiment na éclaircissement moko vraiment net bana bakoto masi mpe mpona otya mpona korelever magu osala assiette ntango assiette oyo tobakanisaka kolia eza kaka ifo osala kaka opo osala mpe papa boye oyoki mpe nzala osaleli mpe sheri nango kaka boye na pokwa na ntongo asaliaki na ye deja mpo alia léger mpo mpe ntango mpe libon mpe ezala polele ezala kilo te kua omona butu olesi mobali kaka semo sikoyo na lie se ntango azali na makasi te so na lie se azali makasi ya lourd ya poisson besu ya nini ya basalade frite mosu ekomi déjà lourd mama bakongola na biso oyo nde ntango osala oyoka apesaki nga kutu ya salade papa bon oyo eza boye parce que bajeune bino tobozaka bolesa mpe mobali no mwa boye pokwa ale na ye mpo azala léger mpona baaction azala vraiment pas très lourd parce que soki obandi kolia mingi de temps en temps mobali kokolia boye quand te so mwasi aservir yo boye alobengi bandeko na bino kutu apesa yanga salade est ce que mondele alaka semoi bien boye de temps en temps c'est bien pour la santé
Hey, merci peu. Pour téléphone de Zach. Oh, papa, il est bien à boire. Ah, du côté. Téléphone de Zach. Allô, papa, Ali. Passe, si peu, bonsoir. Oui, mais. Pour te voir la chambre à Naomi. Alors, bien, pour ça, on a ça qui passe si peu. Oui, rejoignez. Participer s'il te plaît. Quand tu as participé, donc on a le seul mot que tu as participé. Ah, je suis s'il te plaît, papa. Quand tu as pardon, s'il te plaît. Ah, c'est là pour elle. Encore participer au boy. Au boy, s'il te plaît, Thank you very much. Now we're talking English. Oui, d'accord. Quand tu as participé. Bon, il doit se mettre à aimer. Please, please. Il a tout la babylone sur la date. On finit là. Ça, c'est ma femme. Bonne année. Salut, madame. Madame. Vous me lookez, vous allez. Vous me lookez. Comme ça, un programme. Comme le ticket de Guillaume, madame. Qui va la soirée de Kenya. Ah, vous n'avez aucun soc comme au pété. Participer. Oui. Bon, regarde, là, on va kinga na olia ba salade boy. Ouais. Madame, non pas c'est madame. On contacte une espina. Ya solo. Madame a participer, madame a participer yo. Ngala olia bodo yo pe lia rabo. Dans un salade. Ah. Oui. Ça bien quoi? Alors, non. Dans un salade. Que boy bien participer, moi ni attendre de. Alors, non. Ba maman oba ota na biso hein. Ouais. Au moins tu peux mon bali. Na pour ça boy bo lié pe pour poser la pepele. Parce que kolia ba semu na butu a tardé pour moi na mutoza kilo hein. Ngali yaga na. Inzali. Mais pas que ça t'est papa. Ah mais look. Bon lui participer. On est bien. Ah bon? Ana wana cuisine na chana kaka ndenge libumu na biso ko ngapenza mukanda lobaki mwa bana mwa Soya na cuisine zali yaka. Nini zate? Maïs. Maïs aussi, il est pas papa de nous. Baguette zate. Ça c'est pour les enfants, bah vous t'aimez. Tu n'es pas chez toi. Ça me doit baguette. Et moi t'en as vu ça, c'est pas du martial. Je suis chez maman elle est en limite. Qu'est-ce qui plus ni sur ce bon belinga. Si vous avez monté par ici, mas comme mayonnaise. On a eu à tomber là, mayonnaise. Ça ira bien. Ma pambola yo. Amen. Mais zanga elle a comme baguette. Baguette. Mais le bakena faire c'était menaçant mon Christ, c'est chrétien. C'est bon ouais. Ok, tu as prié pour nous, bien. Tendre Père, te disons merci. Merci pour ta bonté, de Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci parce que cette maison ne manque de rien. Tout ça grâce à toi, grâce à ton amour. Nous te demandons de sanctifier ces repas avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te demande surtout de penser à tous tes enfants. N'oublie pas les orphelins, ni le veuf. Pense à tous tes enfants qui n'ont pas eu à manger. Répare ta grâce sur cette terre parce que nous tous nous sommes tes enfants. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Amen. Amen. Bon appétit. Nakasa yuzo umisa. Te, ya wale ka umisa. Te Naomi alinga bon temps. Naomi. Aka umisa. Alinga umisa te. Alinga wale feza mbao. Bon appétit. Non, Papa sipe. Malgré que tu sois allé le second quand on devait t'aller à sipe. Sipe les oméga 3. Donc le second tu devais t'aller à sipe awa. Ouais. Tu devais t'aller à moi ya mukuse kaka. Ndeko mobali moko pas sipe. Azaki crédit, ba kino za crédit na moi sinaye na banque, OK? Ouais. Tabaki oza crédit wana. Li aye, le quoi biso pe baso to linga mamba tanga mingi te. Après, c'est moi qui crédit a refusé. Nous avons des crédits à moi qui accepté. J'ai au moins 20 000 euros. Entre temps, qu'est-ce qu'on a compte au bazar compte en commun. Moi, c'est dans mon bali. À Bissimbo, c'est comme moi, c'est qu'il y a mon connard, moi, c'était. À moi, c'est moi qui continue la place. À moi, c'est dans la banque. Bissimbo, on va pas s'il plaît.
entre-temps, à sali 2 ans, à foutre un da côté. Donc, à foutre un da côté, bah, moi, on a un yoso, à bomba. Mandenge avec aux hommes, on a crédit. Moi, c'est avec un crédit. À qui Congo, tant à qui Congo, à Somindaku. Tant à Somindaku, à qui on a comme maman à Bango. Si koyo, maman à moi si, et maman, il y a papa Mobali. Avec moi, ça dit, Madeleine, félicitations pour vous, mandako papa. Sombi, on a dit, tant qu'on a comme malonga, pesant, vous savez, mon salaire qui toque. Moi, c'est mon mari, ndako puta HLM en foot na ya ngote. Mais bon, parce que moi qui suis mandako kozwa, moi ça qui pété. Mobali a ouvert na Congo kuna. Après mobali a ozonga. Tant mobali a zongi koto. 3 mois bazo, est-ce que bata ko rembourser crédit, bazo rembourser. Est-ce que ba courrier tant moyen? Cette fois-ci moi ça attire mon attention. Tant courrier après si na moi na tant la courrier moi la dit maman il paraît mon besoin qui ça fait 3 mois un besoin qu'on rembourser. Moi c'était ndenge boyo kana ki moi non, quelqu'un qui refusé. Ndenge ni mbongo mobali ya 26 mobali. Tant la courrier au boyo basi ba tengeli na boyo na boyo tout ça. Mobali yako avoué kazo kimbongo. Moi c'est ko ba donde papa lo baka ki ndako donc eza solution baki ndako investigation ko tapenda bango pa somba tana kombo ya mama bango mobali tana kombo mama na bango. Mais mbongo wana ba songo crédit na kombo ya moi si na mobali. De moi ça peut ba placer une divorce. C'est pour yo participer ni ba le bazo sala boye basi. Sauf que le commis la tana mwana na yo. Na ndeko na yo. Pour ça ninge nini? Il y a un ballon, le bal est coupé. Tout ça est le bal est coupé. Si tout allait bien, bah ça va pas calme. Parce que moi, si le mobile, à Zubanga, Ndambe, il y a besoin de bisou. Du bar, le foyer, il faut bien qu'on met à col. Parce que bien, idée. Baki bango de ko bata la crédit mais crédit soit disait simité alors que la sima la cosimo c'est simité soit disait simité alors que la simba ngina sigo la juge moi c'est mususu a même kuna pas que nous signer au bioko non c'est des arrêtés oui les la commission commission va coordonner tout ça bango voilà parce que ba crédit mingi les la commission va accepter la cima al. Où est-ce que ça? Ah, mais ça n'est pas. Encore le cas pour moi, ça Zimbo. C'est comme maman, bon, qui va se méfier. Pour ça, va compte en commun à mobile. Pour la situation, oui. En plus, vous avez un compte en commun. Oui, à vider un compte en commun. À vider compte. Pas que le programme n'est. Bon, il y a quelle idée là? Est-ce que ça ressemble à un bail? Parce que base, si tout le monde congolais, sans vous le mentir, tout ça la base Mogo, tout ça la grâce. Il y a un Zambé, il y a un beau cannabisou. Comme on a dit, Afrique Mobimba, il y a un Congo, pour nous ressembler à un Baleki. Malgré là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dengue va se le voir, mais comme il y a un peu de passer le bateau Mimoga. Oui. Il y a des pasteurs qui ont des habité. Mais quand ils ont habité, ils ont été belles. Ça, c'est un salaire pour minimiser comme ça. Nous avons un sali mabé. Un sali mabé, on a une conséquence. Moi, ça comprend, il y a un qui ou bien aux amours dans la tête. Mais à quoi on relève ça? Non, moi, si. À 5 divorces. À 5 divorces. À même pas la salle coup. Bon, si tout allait bien, tout s'il y a un temps sur la petite trou. D'abord, bien, pardon, 70 fois 7. Donc, si tout allait bien, calculez bien, ils en ont par jour, il faut faire 490 fois pardon. Et l'Inkoloba, un pardon illimité à tout moment. À la limite, ça ira. Est-ce qu'il va voter? Il va avoir 4. Oui, tu vois là, comme on m'a dit, oui, les conséquences après le divorce. Conséquences na bal. Ndeko wana. Soki ke ndeko wana mobile sur la télévision conseil ko pesa na mobile to ba se comporter. Merci à vous déjà. Merci à Sali déjà erreur. Merci à Sali déjà erreur, moi si c'est-à-dire il fallait que ndeko mobile wana aille no bon la moi sinai. Dimbisanga. Nous avons 4 balles, hein?
toujours ma marche d'aller, c'est facile, il n'est jamais tout à parce que nous avons ça dans mon ça. Tout comme. On va le changer maman là. Non mais on peut changer. Il suffit qu'on explique la situation n'est pas là. Et donc, par contre, on revenir dans la raison. Parce que, bis tu vois la caca, bah quand il a nous, bataille a bien peu au bazalagi, non moi c'est dans mon bail. Bis au moins au sala, bolam 10 fois. Mais jour au sala gaffe une fois. Il bomi bolam news. Et on va le voir vraiment. Natana moi si mon bien mais ce qui n'a qu'à mais voilà ce que côté bomi bolam news. Oh yo kumisi. Ndi ko mbale ou bien akelo ça y a pardon si tu peux voilà il y a moi tout ça pour mettre mon que c'était parce que les gars pardon ko les anamuka moya muke ba mususu ko na orgue ya biso ribal ah osenga jamais moi ce n'est pardon alors que azana résulté azana résulté moi c'est pour ba nipo na moto komi vraiment na suka ndenge oyepe to solo ko tinga pela makambo na zaki nango so yo okolo bani ko epsa ndi kwana mwaso ko epsa ni po mobile na ngande papa ali asa dosa na mobile ndi ko na so mwaso ko epsa ni là to solo ino déjà na ba ah ba kia moi si faut autant a peu ba premier pour oyeba pour un bébé ça la té ko contrôler makamno so solo Canada une femme elle se lève tout elle surveille tout faut moi ça ça fait ça maïle ou ako moi ça maïle ta la nyonso et à côté il y a chambre tout même les courriers pour leur présenter mobile là que voici tout le courrier EDF moi pas katabi no courant et ça té donc comme papa lobby boli bisiper koko sauver pe mariage choix tant que bazar ba divorce so be ça va bana belé ba obunga nzela va revenir sous son art. Il n'est jamais trop tard, il y a se réconcilier. Quand la famille était, maningate, bota la carte de bolingola bine zala qui dès le départ. Et puis vous quand là la est sourcil. Il y a des mots ici, puis mon bon ici na nias. OK, merci. OK, merci na kanisi na part na na kolobaka mkenenge masika lobi. Donc tout c'est basé quand na pardon. Mobile ya sasa limabe ya solo eza pasi komona ke mobile na yo bozaka na ye bolala ka bola mukaka bosala eloko bozwi aki kodona na mutu mosusu eza pasi mais tala sima zonga moto tala sima la kese ke bana bazali ba bon moment ezalaki mais pona ngana baka crédit wana ye moko mobile afutaka crédit na ye parce que mutu aki kodondwa asali makambo na ye nyonso asala effort papa yo sala effort futa crédit rembourser yango oyo oki kodondwa ko ki kodona makambo so sali ko zo pete mukumba na ola tsango mama mwasi na yo ko mwasi na deja ki pakanda kwa ki pakabana yo ka o rembourser crédit pona kimia ezala ndeka na loba ka merci merci pe oyaki no ko tala ngato kutani pe kutanga pe na masolo to solo yango merci na papa ali yo pe ndenge otuni siko so mutabenga pa likamna bando tuna est ce que bo sambela po papa le linga liboso ayeba bo sambela ka docteur Zoé ça m'a comme faut la poser question ce qui va sambela à bon côté OK en tout cas merci beaucoup oui à sambela oui vous raisonnez bien comme dit par le Saint-Esprit jamais vous ça dégâts ah OK et puis basi nous suspect ça la l'inverse akene sasa akene so manda kuna mobile habiter ça la ka le news du zolo bila binyo si tout il ba bozala ba kawana et lo ka boso ka boso na pardon so boso ngani ba pardon ndako izana mona kisasa bon d'un combien encore ce boyokani bon récupérer ndako bozongi sima kamunyo so ah non voilà le lieu que lo ka boso divorce OK mama la biso na so ka motema simande na baka ke nzambe azana bino nzambe kalusa kumuna God bless you Mungu awabariki nzambe na mungu komi mkongo nzambe kalusa kumuna tawa alo mulumba akomini mkongo c'est bien nzambe kalusa kumuna nazo mulumba nazo kumuna nzambe kalusa kumuna kalusa kumuna amen Maman, OK. Nous allons nous changer de bana bête. Bon, prochainement, on a posé la émission moko. Ils ont la carte surprise na bon. Bon s'abonner, bah on va s'abonner. T'es bon, ça va pas qu'il nous s'abonner. Pour d'abord attaquer makambuya. Préparons pour le mariage parce que le mariage c'est un combat. Tant moi sur bandi bitumba vie na yo et bandi. Tant
balika kabitumba fina yo ebandi alors eza komaya tous les jours. Mais les noms les kitoko. Mungu anubariki nzamba nubeleshane nkana beto. Bye bye hein. Non les kitoko. Merci. Ah de rien ma belle, ma chérie. Pour tous vos événements, que cela soit pour les mariages, anniversaires, baptêmes, colloques, conférences et séminaires, les salles des fêtes Monique vous propose un cadre idyllique où vous réunir. La salle Monique est là pour vous. Salle Pessamé Binou. Tous les là à Paris, la salle, il y a une salle à fête, na biso ya salle à événement, makamunyo soto lingaka. Merci na Alain Benza pour akanisi biso na salle Monique. Nos salles sont climatisées et sécurisées. Nous proposons à nos clients des devis compétitifs sur mesure avec de nombreux services, traiteurs, DJ, maîtres de cérémonie, photographes et caméramans. Non, la salle de fête est là, mais salle de fête Monique, il y a même d'ailleurs Katasco Masolo avec vendre ça j'ai normal à Paris. Au côté de la salle de fête, on se retrouver vraiment la salle de fête à Poto. N'hésitez pas à appeler. Ceux que vous avez dit de nous noter, appelez Alain Benza. Nous sommes ensemble. Alors c'est ce amis. Je suis de gagner déjà bien été. Tous on a 4 salles. Il y a 400 personnes Ezali, il y a 800 personnes Ezali, il y a 600 personnes Ezali, il y a 1000 personnes Ezali. Confort, il est là. Climatisé, appétissant, belle chaise, propriété, tout. Ah, t'es allé mettre aux orgueil. Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 07 67 49 20 57 06 51 60 65 07 et au 01 71 34 84 88. Nos salles sont situées au 76 rue Moutier, 93 240 à Saint et aux 4 rue Armand Esder, 93 150 Le Blanc-Ménil. En bonne et émiforme, je dis bien émiforme. Contactez salle de fête Monique avec Alain Benza. Salle de fête Monique, qui trop